yo po ba confirmer yo makambo wana elingaki salema oyo monaki oyo yo bobundi nango bitumba yango nzamba azolakisa elonga nango. Donc yango na lobi ekokani te na makambo oyo lobi yo interpréter na volet mosusu na ndenge ba interpréter ba ndoto ta mosusu mbo aza na signification boye eloko eza na signification boye. Or message wana ezaki ya mama mso eza ba adresser na ngai tango na yoki yango nde place epesaki ngai ete confirmer na makambo oyo o na monaki elongolanga na confusion na badoute. Donc confirmation mais na kati ya message wana ndeko na ngai tozo parler te ndeko lobaki ke mwasi a representaka église mwasi nyonso na kati ya ndoto a representaka église te oyo tozo parler wana ezali prince ya ténèbres oyo abotama na Congo central tango abotami azobotama me azali na tombo aza na cimetière na ye déjà ya kala donc eza biloko moza mystère caché donc azaki mwana mobali mais na kati nazaki na mwasi azaki mwasi azalaki pour représenter otomoni alataki poso ya un grand serpent soko yoki ba message papa na biso papa Jonathan tika nzamba zane na ba situation zalango likole fungwama bakanisa bolamu na ye oya sala na ba vieillard na ba orphelin na ba femme veuve oya sala tika nzambe akanisa bolamu wana ete oyo zanga na temps oyo loboko na ye esimba azongela biso tozani ensemble. Papa Jonathan pesa message moka loba amona monstre na kati ya fleuve monstre wana lobi muneno azalango ba ange ba lobi fo ba bateau e ya kozwaye apesa message moka. Or cadavre na ba monona ezalaki na bitumba ya makasi na monde spirituel akufaki na champ ya bataille. C'était un grand serpent. Ndeko nanga soki ndeko no za ngambe akufi na mai eleki mikolo boko trouver corps wana okoyeba sute ndeko nayo omona kana basine apesa message wana donc esprit wana accompli mission na yete aza koluka zonga pona accompli mission parce que yé mtazalaki na clé pona deuxième prince ya ténèbres oyo aza puissant koleka ye oyo ngaza na lembo G8 mais anga abotama toujours na royaume Congo anga kazwa possession ya mokili mobimba ye wana mena kati nazali mwana mwasi yango oyo tango bazoba ke belle femme akiti ye akoko présenter église te diable ako présenter église te église en tête église de Jésus église ezo salema yo yenga tozo former corps ya Christ mutu ya za démon ako présenter corps ya Christ tango bazoba ke belle femme pour montrer que azo représenter église yango moni eza kokokana te montagne na koyebisa yo ba montagne na malamu ezali ya mabezali tomoni ba montagne su ba ndoko prier montagne kingandi ezali ba montagne su eza na kombo ya ba démon yango zo mona bato musu bazokendo prier kuna amemi milimo mabe akomi empirique akomi donc escroquerie parce que ko sala black na montagne oyo ba démon bazofana. Et c'est pour cela ndenge na zalo bake na kata message wana tango mama zolo bake montagne mususu na kati ya nini zolo bake ba problème montagne oya zolo ba wana ekoko sala immeuble donc oyo wana lobake na cimetière na cimetière lokuta nini lokuta escalette soki na cimetière te lokuta ngona ba église oyibi église mingi oyo toyebi ya minene. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi
difficulté il y a loyer parce que tozo foute là et puis difficulté au foute là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Mes bien-aimés en Christ, shalom, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et zalinga otobengi de konabino simple messager de Dieu, le frère Jean. Naïli susu bande kwa ensemble nabino, kotalisa ba révélation o nzambe azali kotalisa biso, makambo nini ezole kana mokili, pe makambo nini munguna o yazo préparé à mabe contre bananaye, pe nini o yazali kosala kati na biso. Parce que azali nzambe ya bolingo atika kabana na yete abandona kabana na yete et tout ipe ko yoka bandeko na biso na ba message na partager ki ba audio na lolenge ete ba sena nzambe moko azana kati ya katanga et puis na ba misusu o baza koloba sur plan ya munguna o yazo sala contre bana na nzambe. Alors na ma message na bango baza toujours ko conseiller que to prier et puis to bima na distraction to kota na mabondeli et ça toujours ba même message au tozo ko répéter bande koza makamoko eza makamto zwango sérieux balobi que racheter le temps car les jours sont mauvais to yibi comment monde wana ndenge naza ko répéter ba reni ba sangani na armée au to bengi ya bête na ba kondiminene pona ko luka ke ko détruire ba vrai au to bengi chrétien. C'est pour cela ndeko nanga eza makambo za blackité to tele marado sambo yango lelo to ko partager na bino pe na ko répondre na ndeko na biso na kanisi kombo na monaki soki mete na ko répondre yo na commentaire oyo salaki na message na pesa ki précédent. Vraiment merci na ba encouragement na yo. Alors ndeko nanga ete pona ko kota na message na biso to kulukato to nzambe pe to koti na message na biso. Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Papa tout puissant, ton Dieu peut te commission le sous natan au Seigneur au sud ko zanabiso tika ete oyo nyonso eza volonté na ote na tango to bebisi yango to pesi Seigneur message oyo ete tika yo o kondre biso oyo nyonso to koloba e zala yo utiliser monoko na biso. Papa to pesi na bandeko nyonso ko kuta bango na ba difficulté Seigneur yo zanzambe ya solution pesa bango solution. To sengi nyonso na kombo se moko ezali ya Yesu Christ pe to si koloba amen. Bien, shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce qui toke na makomami, tokotala na o tobengi na Jérémie chapitre 33, na verset 3, balobi ke invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nzamba lobi invoquer, to invoquer à ko répondre biso. Tomoni ete leloyo. Ba message ezako ya mingi ndenga lobaki na dernier jour a ko reprendre esprit na ba cher nyonso alobaki kaka na ba bishop te na ba sena nzambe alobaki na ba cher nyonso et c'est pour cela to moni eza ba réponse na ba message o ya zako parler na biso à travers ba prophétie ba parole ya connaissance parole ya sagesse na ba songe na ba vision na ba acte na ba signe pe na ba voix audible azako sala tout monde pona ko communiquer na biso ko talisa biso et lolenge nini mokili zako kende nyonso wana ezali pona nini averti biso akebisa biso ndenge pe to mona bible makambo tout tozo mona mingi pe
et c'est comment na kati ya Bible. Donc ba yebisa biso pona kozala nini ekenge yango ba biso toza ba sentinelle tant yo moni eloko sala nini beta sonnette d'alarme ezali bien pona ko lamusa peuple pona ko réveiller le peuple de Dieu et tout tellement na losambo yango ete to moni bande ko babi toujours to bima na distraction ete to veiller to prier pona ete to kweya na tentation te l'esprit est bien disposé mais la chair est toujours faible akobi akolakisa biso les choses cachées des grandes choses o eza cachées oyo to yebite yango lelo ete tozomona bana nzambe bazora ba message et belé mais parfois autre robi que mususu bazora ba message na bango o eza selon makanisi na bango mais to yebi biso za bana nzambe to senga esprit à discernement et puis to examiner to mépriser mes messages te mais to examiner yango et kozala na biso malamu ndeko nga ndenge na lobi ke racheter le temps ba jour eza mauvais tout monde na situation où ils ont passé actuel na mboka ya Turquie tala mboka ndenge zali ba rejoindre o balakisi où ils ont passé na Syrie tremblement de la terre bato bakufi Turquie bango neloko moko te bazalo kola biso midolo baza susute bazalaki bato lelo moko azo mususu azo pensa que ne musala lobi mususu que no sala ba faire na ye mususu a voyager mususu peut-être ba proposer qui est mususu alibala mususu était azaini akende kalasa akende université akende collège mususu azana ba projet ebele mais à grand surpris ou yakina butu ou na moyi lobby à la mokité banda kunyoso effondre et bukani aiko retrouver na ba décombre na kati asi mususu bazobi ma vivant mususu pe na condition critique mususu oto bengi bazobi mape bakufa ndeko nanga est-ce que batwana tu bakufi en Christ yo lelo ti lelo zo kontie ko poisonner bato yo ti lelo zo ba division na kati ya bato yo ti lelo yo zo lia mbongo ya peuple ba millions na ba billions ba peuple bazo souffrir est-ce que boso mona ba événement o izolo bate même Bible zo bisa biso que même nature eza ko enseigner biso te ndeko nanga yo mosana nzambo zo continuer ko sacrifier bato ko bebisa ba vie ya bato na kati ya litonga ko détruire ba famille ya bato et jusqu'à présent ko sacrifier bato et yo moto zo pesa ba message ya lokuta o fabriquer message o ye po bandi ko pesa bato papa on se moque pas de Dieu zwali kambo na diable zwali kamna gouvernement zwali kamna moto mais ko zwali kamna nzambete parce que moto akokotela yo azate soki le lobe vénemana et trouver yo et ça kaka tolo batrama de la terre te et cause la pe bitumba et koti na mboka et cause be vénement ebele et cause inondation to moni la fois passée bande ko na biso bakufa ke bele tala ba corps nek bazo mema papa ce que coutu en Christ et ça temps et ça moment to vivre automini vie à sanctification to conformer la parole de Dieu to ça ba vrais adorateurs to tambre na crainte de l'Éternel et to attaché dans Nzambe to yamba Yesu parce que ça chemin il y a vérité il y a vie azali mai ya bomoi et c'est ça qu'on peut savoir surtout longa parce que ils ont un temps ils ont un moment oyo basa ko lobana biso na psaume 91 celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre il y a le Dieu tout-puissant et ça temps et ça moment tous à la sous l'abri otobengi il y a le Dieu tout-puissant yango etende ko pona ko répondre ndeko na biso na commentaire na yo opesaki oyo commentaire yo komi makambo oyo komi interprétation oyo sali na message topesaki eza similaire te ezali ya kokokana te yo pesi version mususu opesi na volet mususu parce que message oyo elobamaki ndoto oyo wana mama na biso apesaki eza ndoto eza yete eza ndoto ya ndoko dresser na ngai parce que na makambo na venkaki na makambo na monaki na ba vision na ba songe pe na auto bengi physique na komaki na confusion donc na komaki na ba doute est-ce que makambo eza vrai alors na koyoka ndoto ya mama na biso ezala kike a transmettre ngai message ba ndoto musu ezaka yo loti eza ya yote eza ba adresser na moto
Donc à transmettre un message ne yake analotu muto akufi. Donc tant que loba kango directement Saint-Esprit on peut sentir l'esprit de Dieu et que loba katino à travers Saint-Esprit et qu'on confirme yo et que loba no pamna voix audible lobi na OK message yango wana ba pesi yo po ba confirmer yo makambo wana eningaki salema oyo monaki oyo yo bobundi nango bitumba yango nzamba zolakisa elonga nango. Donc yango na lobi ekokani te na makambo oyo lobi yo interpréter na volet mosusu na ndenge ba interpréter ba ndoto ta mosusu mbo aza na signification boy eloko za na signification boy. Or message wana ezaki ya mama so eza ba adresser na ngai tango na yoki yango nde place pesa ki ngai ete confirmer na makambo yo o na monaki elongolanga na confusion na ba doute. Donc confirmation. Mais na kati ya message wana ndeko na ngai tozo parler te ndeko lobaki ke mwasi a representaka église. Mwasi nyonso na kati ya ndoto a representaka église te. Oyo tozo parler wana ezali prince ya ténèbres. Oya botama na Congo central. Tango abotami azo botama me azali na tombo, aza na cimetière na ye déjà ya kala. Donc eza biloko monisa mystère caché. Donc azaki mwana mobali. Mais na kati na zaki na mwasi azaki mwasi. Azalaki ko représenter otomoni alataki poso ya un grand serpent. Soko yoki ba message papa na biso papa Jonathan tika nzamba za na ba situation za nango likole fungwama bakanisa bolamu na ye oya sala na ba vieillard na ba orphelin na ba femme veuve oya sala tika nzambe akanisa bolamu wana ete oyo zanga na temps oyo loboko na ye esimba azongela biso tozani ensemble. Papa Jonathan pesa message moka loba amona monstre na kati ya fleuve. Monstre wana lobi muneno azanango ba ange ba lobi fo ba bateau e ya kozwaye. Apesa message moka wana. Or cadavre na ba monona ezalaki na bitumba ya makasi na monde spirituel. Akufaki na champ à bataille. C'était un grand serpent. Ndeko nanga soki ndeko no zaza ngambe akufi na mai. Eleki mikolo boko trouver corps wana okoyeba soute ndeko na yo. Omona kana ba signe. Apesa message wana. Donc esprit wana accompli mission na yete. Aza koluka zonga pona accompli mission parce que yé mtazalaki na clé pona deuxième prince ya ténèbres oyaza puissant kolekaye. Oya ngaza lelembo G8 mais anga botama toujours na royaume Congo. Anga kazwa possession ya mokili mobimba. Ye wana mena kati nazali mwana mwasi. Yango otango bazo ba ke belle femme akiti. Ye akoko présenter église te. Diable ako présenter église te. Église en tête église c'est Jésus. Église ezo salema yo yenga tozo former corps ya Christ. Mutu yaza démon ako présenter corps ya Christ. Tango bazo ba ke belle femme commenter ke azo représenter église. Yango moni eza kokokana te. Montagne na koyebisa yo ba montagne na malamu ezali ya mabe ezali. To moni ba montagne su ba ndoko prier montagne kingandi ezali ba montagne su ezali na kombo ya ba démon. Yango zo mona bato musu bazo kendo prier kuna amemi milimo mabe akomi empirique akomi donc escroquerie parce que ko sala black na montagne oyo ba démon bazo fanda. Et c'est pour cela ndenge na za lobake na kata message wana tangu mama zo lobake montagne mususu na kati ya nini zo lobake ba problème. Montagne oya zo loba wana ekoko zala immeuble. Donc oyo wana lobake na za cimetière na cimetière nokuta nini ondokuta be squelette. Soki na cimetière te ondokuta ngona ba église oyibe église mingi oyo to yebi ya minene mususu pepe ya normal bakunda batu na kati. Mais on a besoin de cimetière parce que prince wana kufa ndenge papa Jonathan loba kufa ba bateau se zoaye mais azana cimetière akomnete deuxième cimetière. Donc faut basa la cérémonie wana bazwa makila batangisa azonga pour accomplir mission nae parce que yango lelo monde a ténèbres ba échouer na bakambo ebele pour na esprit wana. Donc message oyo pesaki merci vraiment na encouragement nyoso ezali ozoko expliquer na volet mususu o eza volet mususu soko li o na benga na ko faire comprendre o yana makambo mingi o ekoko loba mate
Donc yango moni peut-être dans la faire comprendre yo. Donc yango tozolo ba kende ko na ngai tozana bokebi parce que moni bandoto surtout soki ya mutu pona ko interpréter ngo eloka liboso soki eza nini message moko eza na mwa confusion. Il faut yeba passer présent mutu wana makamni aza ko vivre ngo actuel ou eza ko passer na vie na ye. Ndoko yeba ko déterminer ko expliquer ndoto ya mutu parce que zana eza biso pe tolota kata muso loti pe pour comprendre ngo ozo temps ozo prier na lota ndoto na yakili bitumba makasi na yebe interprétation ndoto na bengi c'est un serviteur de Dieu aza docteur na makambo wana na expliquer ndoto wana ta on a expliqué pour a expliquer nga interpréter ngo en tout cas il y a difficulté parce que ya expliquer kanene signification mbwa ya mai ya zamba ya makambo omoni biloko wana déjà za na makasi bandeke ba biloko nyonso wana ozomona mais siko ya moto ezaka mpa ya confusion tanga lobby aza ko loba mais aza ko saisir te na bina loba oyo esungi sainte espèce sunginga pona ko interpréter nga lobby loba nan ta on bandi ko expliquer ndenge zali zabo abina ngai makambo lobby za juste eza pena ndenge wana kolongula to ko bakisata lobi makambo nyonso lobi c'est un docteur ndo batekale ngana leki non asa na niveau leki ngai mais tango siko ya yoki yango na ko yebisa ye parce que na yebi ko interpréter on na yebi makambo ni lekaki yango makambo na venkira ozomona donc ndoto ezawana ezaka ba complication ezana kati surtout mutu yo ya iloti kamba yebi makambo na ye siko zo senga ke Saint Esprit se révéler yo que ateli kambu moko bo saki yango esaraki bobo yango munaka donc buntu ezala niveau na niveau nzambe apesaka donc yango ete réponse na ko pesa ondeko yango wana alors réponse na ko zonga ko yebisa bandeko na bata onyo sa bipepo tuza ko lekalango nzamba zotalisanga nini et ça c'était kana ba jour uti ko lekaleko yo tozo visioni to ina kata ndako na cuisine to ki ensemble famille mobimba tomona na sima nda kuna eseki na moyi batu batondi na sima ba mindele na mindele ba papa bana dong ya mike ba presque na sima na biso eza munene sikoyo tellement porte na biso ya cuisine eza double eza vitrine na vitrine sikoyo toza komona batu wana mena mopandi côté ya lavabo moi fenêtre mo basala ya moke po ay mo ko fungula ko bimisa mo mpepe fenêtre wana siko mutu moka fandi wana afai na kiti na mesa alati veste alati même ndele asaki ngamba afandi mais moko asimbi siko marteau ba marteau ebuka ka pena ba béton azo beta na fenêtre so mukia panza vitre wana ceux qui basala ni tozo comprendre biso to ina ka to ki paniquer bana ba ki paniquer donc tozo comprendre pour ngala zo ngana comprendre le phénomène nan pourquoi ko bukate na côté ba vitre ya porte ya double eza facile à panzika ka ba côté mais azoke na oya moke le temps c'est comme mama bisoko to ko sa ndeni nga bi solution to benga police le temps na inazo téléphone na benga police boye ndoto katena la moke na prier nde to sa ka bitidi so eza mabe ou ezali révéler ça condamné na condamnation wa comme bataki nyoso en tout cas na prier pour nango mais bato yo peuple o batelema ki bandaki ko agresser bisote bango batemba otala obstacle ezoleka nde bazo buka bakotana ndako na biso nde baoluka basala mutu mabe bazo talaka ndeke batalaka ne de film na tongo ya journée yango na lamuki na tongo ba vers 8h na nyina bimana ndo sa ba course nabi maliboso ndako wana eza so ndoto te oyo nza pena na tongo na lamuki nabi maliboso ndako na ndo kota na mutu kana mona liboso ndako ndeke wana za ba ndeko e baka ba dendo baza kwa mabata wana minene ndeko wana munene alali siko pena nde balali sake bembe mapapu nenyo so epanzani me aza kokufa tali likolo ebangi senga ko bakisa ngabi me makambo ni nazomona ndoto na loti na ko mona ndeke nazwa papier na zwa ya simba ndekango parce que bandeki baka na ba batterie bere na ba microbe il faut vraiment koke baka ko simba ba ndeki ba mimara ba microbe bere tellement ba liaka passer par na kangi na boake na terrain moko boy elandi jour suivant na ekolota so ndoto na nazolota nde naza olota ngo za partir en Afrique naza kolota na komi place moko ezaki meuble moko munene ba politicien bazaki ona bato minene na mindele na ba noir
en tout cas baaki na kati wana ebele siko eloko nini ezaki curiosité koluka kotala na se nango na moni vitre monene place yango ezaki ba vitre pena ozomona bato na kati mais naye komona papa ya deuxième république papa na biso maréchal alati oyo tobenga veste na ye ya léopard na ekoti na ye na kane na ye mais apesi mokongo siko nazaki na libake batelemi na nani basosala maone bapoliticien na kati et tout à coup nazoluka pena na tala ye nga bimi mutu ya aza asuta kufa me koma bima bisika boye directement na mona immeuble nyonso effondre lokola batebe explosif donc nazomona pena bande bazofina na bakonzi bazofina bazokufa mais sikoyo papa na biso c'est comme si alimwaki ndenge na monelaki ndoto wana pa ekatani troisième jour wana siko nazolota ndoto awa na kati Europe nazokende place moko naye komona trentaine ya mindele na trentaine ya banoir basangisi bango deux personnes bazo sa conversation na ebite so bando sala langue so bando sala ba réunion nini soki ezaki na sijani metanga boni bango ba kamni ezoleka awa na mona docteur mo abana opasser docteur na tanga zo passer atali alubi abina mtu wana ndele mo azaki anabi pourquoi bo sangisi mindelo na banoir ba kanise comme raciste mais pourquoi lo babo abi mais non ba mindelo nyoso bazana malade bokono yuta oleka na premier ya vague abi bazana malade oui que malade wana ezo transmettre ezo la transmis à partir à conversation net un peu bo sangisa ba mindelo na ba noir pourquoi ngala bindelo bazana malade ba noir ba kana ba fâché trentaine de noirs ba telemi donc équipé nabika docteur abino toi sur un problème moko ya ko salate beaucoup tato sa no test soki ki test so malade ba duka ba traiter bino ba coach ba c'est bon test moko rapide et bimi négatif. Docteur Abi, c'est pas possible. Bah, ça dit, bon, deuxième test négatif. Docteur Abi, oh, est comme mystérieux. Na koko ndemate, ndoto ane katane. 3 ndoto, elandani. Ndoto, isa, message, mon baba. Parce que chiffre des établissements, chiffre que vous allez déjà accomplissement. Mais, il a connu n'ingolo banandoto. Na bada komitu ngisamo. Quand on est au fanda, na yoko yoka message, les sources. Ya papa na biso Jonathan. Papa na biso Jonathan, nzamba zotal sena kata vision, amoni otobengaka, le prophète Simon Kimbangu. Azomona kaka nzoto, mais elongi. Azomona comme lumière. Neti pena moi. Azo kwa kutu kotala te. Azo episa emwana. Bana na ngai. Bo sambela makasi. Na bandeko na bino bosali banda bokota losambo makasi. Bo senga makila Yesu Kristu. Makila Yesu Kristu efini kabino. Bato yo amindele bazana na projet ya mabe ba détruire bino surtout les noirs. Bazana projet ko luka kozo ba mboka bino ba détruire bino. Bo sala pena bo prier makasi bo senga makila Yesu ezibika bino. Sikoyo na zongi na ndeko na ngai. Omoni ndenge lo ba ke message mususu eza ya yeba pesiye mais eza pe ba confirmer yo lisusu na kambu yo moni. Tango lobi ndenge la le Saint-Esprit et lobi kati na ngai yo so zuba message o balakisi yo. Mais ozo ngolo bangote na surtout ki ebi kanda siko kanisa message na boyo kasiko na kati ya message on azwi premier message oyo ya kati ya ndako na aide à Saint-Esprit robi batu wana oyo tomoni ba mindele wana banda ko gresse binote eza population ba ndenge batala kama makambo yo ba continue mo basala kala bino na Afrique donc batala ka onete film do obstacle bazotala ndenge ba noir bazo souffrir to balo bango siko mundelo afanda ki wana na kiti aza komande muntu abuka ezaba o to bengi ba haute personnalité ba konju alikolo wana bango bakenda kuna te bango ba ka batinda ka bato oyo azobuka wana eza bato oyo ba yaka oyo ba confrontaka ba konji na bino ya ba noir ya ba africain oyo bazokotsa mo pe na ba loge bazokosa kosa bango bazo fente bango pona boluka ba détruire mais pourquoi ba lingi obuka porte munene te mais ba oke na fenêtre moyibi akota na fenêtre donc bazo linga ba kota na ndenge ya ko bombama parce que so ba koti pe na ba ya ko mondisa ke to ito sala ba mabe biso to telema to ko linga ngote ndenge to mona kati ya ndoto na baki ya ba no ba siriki to ko révolter et puis tu te comprendre bango. Donc itango biso tozomona bango obstacle nyoso bazo sala wana nzambe aza ko lakisa oto bengi méchanceté na bango. Donc tu te comprendre mindele eloko nini baza bakambo bomba misute
Donc nyonso komi déjà révélé. Mais sikoyo na kati ya ndoto na yo ba réussir kokota te, ba bukite fenêtre pe sali nzela te. Donc ingolo ba ke makambo tu ba sali échoué. Donc ba komi na fin. Donc ba kompena na fin makabla mwe komi na suka. Siko na deuxième na action na monaki ya ndeke. Ndeke wana par aide de Saint-Esprit lobi ndekazali messager. Natango karabando tise bandeke. Ba koma makaba tsepa ndeke. Tomoni tango mokile kufaki batine ba korobo, tomoni ba pigeon. Tomoni tango Jésus aza kubima na mai, tomoni colombe ekitaki otobengi pigeon. Donc ils a signé message. Mais ezali sous na volé oyo bazotali sa ndeke azali haute personnalité. Donc tomoni aigle. Donc ndeke tanga pumbwaka likolo, mutu apumbwaka likolo azali likolo batu nyonso amimona kaye mutu aza danger. Donc moni ndoki lelo ba pesa zo vola comme nous mona ndetingana na pouvoir mutu sana na olia ye po apumbwaka. To moni kwa Superman. Donc ezali ba haute personnalité oyo bazako détruire bino. Nzamba zo talisa soki ba continuer nazako mettre bango en garde bazo yokate. Papa soko zo luka mutu. Ozo sala to détruire mutu ozo kokate tika. Soki ba continuer ba kokufa lokola ndeke wana. Ba konjwana so ba kokufa parce que ba teke pe alali lokola ndeto to la saka mutu na cercueil. Tala munene. So na kanga ikutu photo bon. Izaba ndeke ba ya ba minene. Ba kokufa ndengo wana. Sikoyo na kati ya message o na mona ki ba konji wana. Ezo kende ka ndeko na bandeko ba kokufa ngwe ba lekolakisa nga sikoyo ke omoni te bazaki na kati ya réunion li sanga ya mabeba salaka na kuku. Ndako esalini effondre. Mobutu représente esprit à mort. Mobutu représente mutu oyo azalaki na bango ba humiliaki ye, ba rejeté ye, ba buakisi ye na suka. Diable azande ngwana. Même au saleli na forme tout na suka lango ako décevoir yo. Oko za na déception. O babenga ka merci apesa na mbwa dongi oko salelo même au pese ba sacrifice. Ndenge pe ba konjona ba kosuka. Soko ba konche ba mutu ba kokufa na ya biso na ya bango ya mindeli ba kokufa. Et puis troisième, ils a déjà sous clair ezo lakisa malade wana. Ezala ki pena si respecte ba sili sabiso ba noir. Et il y a ngwa isa pe ravage mais ezala ki eloko moko pe esili sabiso ba noir. Bota la mystère passa na kati. Malade wana ba na Chine. Or na Chine, ba chinois ba tonde belé en Afrique. Mais pourquoi esali ravage te bango moko ba neko lo bango bazo comprendre te. Yango ba noir mingi ba kufi awa ezaki ko liwa moko forcé. Pona nini ba justifier o africain pe bazo kufa. Ndeko nangisa mystère nzambala kisi makambo yo oyo simo kimbango atalisaki à travers nani. Ezaki ni tolbi lumière wana o tozuruba eyaki simo kimbango te ezali mystère ya ange ko zala ye moko kolo makambo o to bengi Jésus Christ Nazareth akolata mutunyoso ange pa kolata mutunyoso ndenge diable salaka. Donc to moni grand mystère za na kati babanda ko comprendre phénomène ngote. Yango tozomona ke ba malade so la ravage awa mais bango baza ko bono Afrique omoni tala kaka ba situation sanitaire peneza mobulu soke koti neti ba mawana biso papa ba hypocrite ba big liar ba to ba menteur oyo bani ba kosa bango le ba yo kela biso ma na ba oyo lelo bazo supporter ba dictateur na oyo lelo yo ba konzila biso bazo yiba mbongo ya peuple bazo ko bomba bazo soma ba ndakwa minene ya ba million ba yibi pedaki ba mbongo wana jamais ministre akoza mbongo ne wana mais ba mbongo wana bozo septembre biso lelo ko beta mwa kopo kenangi ngo yebo tamu susu o temwa 1 million o tamu susu 500,000 ba comme ko landela ko landre ondre comme film il faut mbongo na yiba bakanga yango bongo pourquoi bato wana te bolo ba ke bozo yi peuple azo souffrir bo yebi situation tozana. Ndeko na ngai est-ce que batonga wana balikai ba chabiso enga uta wapi tant que baona bazui solution te papa makambo tuzolo ba mingi bazwa ka moneti boni ko loba trop papa eza makambo eza sérieux et sikoyo lelo tokoloba malade wana e uti wapi lelo tozomona lelo oyo tobina peuple africain buzo yamba moto oyo boyebite buzo kwa adorer moto oyo boyebite azulu ba maloba kitoko. Il y a réconciliation, il y a amour, il y a corruption. Dikambo oyo lelo ba midele baza kusala ba mboka na biso asa ko le voilà ngo. Mais est-ce que ba yeba ka moto
na ba action na ye na maloba na ye. Oui, alors maloba ya kitoko ba action ni ezani. Papa, maladi oyo mokono oyo il est na première vague ayebi yango. Ndenga zaona ayebi yango. Bazaki na réunion. Bango mutu balansa maladi wana. Balansa maladi wana ezaki ye bête na dragon. Tant on appelle ça ba message dragon en action. Tant on appelle ça ba message aura ba mboka oyo. Na lobaka ke mo pepe ko ya bat bakuku febere na pesango na chaîne ya papa na biso to bengi Congo mo Kristo o to bengi papa Alpha na pesa ba message supo na ko lendisa ba jeune na papa na biso Elson TV na loba mama kambo e loba ko tal metala le lobe vele meso sala moto wana ayebi makambo et le jour ya réunion bazalaki azalaki na lewana o to roba ye na ndoto te physique nde Saint-Esprit expliquant na kanisa suivre na koyebisa bino lolenge nini oyo basaka réunion balansaka maladi wana ezaka na l'an 2019 yango bachango kombo 19 ene utawapi eza compromis tozwaki yango balansaki azalaki ayebi yango mais aza kwa kosekisa biso batika hypocrisie se moque pas de Dieu comme temps et comme moment. Malheureusement tomoni aye lokola moto te maye o to bengi aza handicapé to fingi handicapé te to loba ke kola kisake eza ki incapacité donc affaibli yango to loba ke diable azane makasité et c'est pour cela message on a qui dans le peuple de Dieu bon ko tali sa peuple de Dieu ba bienfait de Dieu ba merveille nzamba zo sala comment zo défendre biso et biso mutu to so esabitumba makasi parce que to so kota toujours na ba fertilité alors to bima na fertilité que le Seigneur vous bénisse na kanisa ko mbarasima. Shalom.